Yo bozo mona nde ba beti papa na bango moyen zate. Ba fio bazalaki na Afrique na ba parents na bango ba bota bango 4 filles papa na maman basali 6 baye ko se migrer awa na ba pays développé. Tant bakomi papa na bango musala ko beta mama na bango eloko muke kuba bango soko sang donc abeta ka mama na bana sangisi abeta ka bango asali bango boye. Bana bayokana basala réunion babi mukolo toko kola soki kaka meki o toko sala e ako regretter mukolo ngwe ko karate ekoki jour mususu papa na banga wuti na libanda na bakwiti na ye kokoma komi kaka bwe mbala moko et pas moi siné abandi ko beta mama na bango abandi ko beta mama na bango neti abom. Si moko se wana daki fillette ataki na 13 ans atali bandeko na bobosani deal na biso zaki ni asotele papa wana bandeko ne pe misato balandi papa na bango ba beti papa na bango lukutu général na ba beta mutu boite papa ko kite na kwiti na batu 4 likolo na yo oya mwana na sotela kaki na 13 ans talaka âge zaki na 13 ans papa kimi na chambre. Papa bina ko benga police. Babine ok. Benga police. Okoluka mutu ako interpréter leo. Papa sala 2 semaines a lubisa mutu te. Asala ke lote. Banda mukolo wana papa na bango asimba kalisusu mama na bango te. Bitumba esila. Papa koma tinde bazabwe balongo na bandako wana mwenka na poto ndiza kabana bakoli balongo na ndako na soki baye bapesa kai bango na papa bango kaka bonjour bonsoir bazala ka camarade na mama na bango papa na bango avanda kimia mais ti lelo na 2025 disolo za dengo 2026 ti lelo na 2026 plutôt bazali papa na mama ndakaka ndaku moko mais bana bakenda balubisa so papa mote kaka bonjour bande konanga est-ce que c'est normal bana babeta papa na bango papa bango nyokola bango bolobi nini à vous les claviers ngai moyen na pesa à vie dans les atinga na za au milieu du village.